au fond de la boîte, il faut à mis sous mon mobile là. Pour ce moi là, talelio, so chica so moi là on zoé là. Na yo, on se met sous coca, tata whisky on se met sous thé. A comme quand tous on bon père ko tika zonge là eh. Pour sauter air moi na zo binda. To moi na zo ningsa na inzo, yo ba no fa na biso to moi miko anga na mina tenga na mukolo. To moi na zo bi yito na ya ninga ne ba bina ka. Yo zo bina te, o zo ka ba na ba zo bina. Mais bana so ba zo bina mi na ebité. Eh. Oh, bana so ba bina. Na ebité. So na ka église, mo so non bon ba ayemba ba mère mi semble dans les fongwama. De bana ba fongola ba boîte. Zambe pona lukona tata na mama na bundisi yo pamba. Pona bolingo bona ko sa regarde espo bolingo. Tu peux bana baza lula ndenge moko. Eh, bale la mbali lipeka. Ria mtika. Eh, ba si ça genre comme on est sur bolingo. On ga musuku ngalo na yebite me ba o da ba yebia. Bana na WhatsApp ba telo mbana stati. Na Facebook ba telo mbana store. Na fond d'écran ba tela yo. Biso ba douceur na esida kala. Mais bango, on peut se mouquer les bacha. Peut-être qu'on a bon jana, on a batté. On a dit bon beaucoup, c'est pas bien là bas bombe autoni bana baza bandoki. Bon mais c'est pas bombe là bas couillou. Tu sais pas couille ba drogue té Myriam, ba tu bi lora zolo ba couille ba bombe. Ya ba mais là bas. Moi t'es ça sans té. On met ba bombe, on met ba couille, non, ce que bila ma baby soto mo to be ta ma ba ku. Bonjour et bonsoir à tous nos abonnés de Kulu Média Télévision. J'espère que vous allez bien. Myriam Kulu, la mineur de la presse. On appelle Sibino Bambote. Place Nyon Sobozali. Merci Nabato Nyon Sobazara. Toujours wana dispo pour nos Kolanda émission bo like kabo commentaka et ça la bien. Mais problème n'angana bino ezak bo partager l'émission té. Il faut qu'on commente pour ça la bien. Bo s'abonner massivement sur Kulu Média Télévision et que ça la biso vraiment plaisir. Moi on est là ça que Moussa les autres ma bien Moussa les autres là. Bato Nyon surtout on a besoin il y a promotion parce qu'il y a bon marketing au ka ba voiture on a une maison d'habillement vous en espace donc vous avez besoin et banisa la combo contacter biso tuzawana pour nous c'est la bino ça na linga bino vraiment mingi. Merci à toi Maweja derrière la caméra. Là je vois mon ami de tous les temps Babi Moninga ya moto hein c'était là yenga bambote na ya moana. Sur cette plateau je suis avec Pilove hein Pilove balobi maman maloba il revoit azanga ngo tizalaka ebele tizala vraiment ebele. Je dis bonjour à mon invité. Bonjour Priscilla. Oui, bonjour Myriam. Bonne bien. Ça fait kitoko. Ça fait normal. Oza mbato apesa mbote ko. Mbote na ngai na babone nyonso ya Kulu Média. Mo lelo to respecter 1 mètre hein. Tozala ba cash ne na biso. Corona vraiment eza penza mboka. Toza ba ignorante. O mali eza te. Nzambe kuto sambela to mona kaete. Toza ba jeune bele. Bino oza poso bo mona place o bato za maladi. Bo mona bango te. To respecter ka ba 1 mètre ba geste barrière to respecter. Oza na désinfectant na yo sokola ka maboko. Koro de beba na okala. Koro de beba taka degré na niveau. Diki c'est qui semble koro c'est qui ça lisute. Oh Maweja oyo kama kama. Diki c'est qui semble koro c'est qui ça lisute mo mambe comme be na mutu. Ota bo 20h mutocho diki distraction. Benga mo amukela kaza to taka ba mike. Obo chom na ibi lo na chebe la na diki ba mike ba se ka lisute. So benga ya ka chabo ya ka se cho pese bilo lela mbongo. Boya seka ezate to respecter ka ba geste là. Merci à toi, Caleb Dinatal, à mon ami de tout le temps. Je profite aussi pour cette occasion de dire que souhaiter pas bon rétablissement à Bijou Larane, un artiste comédienne. Elle est malade, elle est souffrante. Tout ça, on en a eu, hein. Babi, loin de zier près du cœur, bon rétablissement. Puis s'il y a affaire au Jeanne, on a vu sur Torah, ça n'est ici là. Mais comment dire que la banque combo yo benga bon sur le Jeanne parce que au Jeanne les arabes la miqué normalement. Ils ont la sarabana, c'est la sarabana. Mais bana wana niveau ya kindumba bossa na kin je te dis pas possible. Les personnes sur latino soutien de ça au Jana mais ce que bon ba l'accepter ba identité na bango. Donc mon bana qu'est-ce que tu te dis ça pas parents de ba gérer éducation ya bana té
to bana nde bango balingi na bango ka liberté bana nde balingi liberté mosusu mpe ezala baparent omoi na mboka ya biso nzala ekoti trop parent mosusu akozwa responsabilité na ye te atiki bana babima libanda basala kindumba plus mpe na bana mosusu bango mo batamaki ndoki ya famille na bango na baenvoutissement po bakindumba mosusu ezala posede mpo ya bana wana mina mfantir te mwana so azweli yo mobali mpo mobali azongi yo so eza ne problème soki bana na bwati bana batelemi bazobina bazoningisa bafe sobi oyo ezali oyo bana batie bango courant otoni bana na baza kindumba mo eza posede oui baza kindumba mo eza posede bango vraiment ko bango batie ne banzoto na bango en jeu po mosu yo mokolo mbala osenga okoboye me bango bapesa yango yo ofele omo bana na comprendre bango te baparent vraiment ya bana wana tosenga bakanga bana bango na bandako bapesa bana éducation école mpe eza ofele bana bolingo yamba kotanga te kaka mibali botie na mitu mpe bana baza na bempoli mo ndenge osakana te so alingeli yo mobali fa yo luka ye me ye nde ayo oluka yo tika mobali na ngai bana bazobanga mikolo te bana baujana fo teyebi te kombo ujana ebombama te bazokanga balongoli kombo ujana bazoluka ko mosusu bana na nyonso so moni baotatuage yango basi bango balili wele bango balili boza bastar bariana otondeni bango nyonso bakomaka batatouage omona komele mosusu komele kuna komele maweji akomi ko mosusu maweji po change akombo okomela fiston bana na baza posede Myriam omona so na mibali na bango basi bakande mo bagenre moko bango nyonso batatouage na banzoto na bango eza bien te ya bien te makasi baparent fo baédike bango va bien basere mpenza bana balakisa bana avenir alobi batala lelo te bana mike babika so lobi na oke efomi lobi na oke carré lobi na oke métro na oke le quartier te so bakanga babar likwa bana wana nayebi te so bakanga baboite de nuit likwa bana wana na kati ya baboite de nuit balobaki bana ya baagc bakota te mais na kati makani tokenda kutana na bango na kati kasi problème ezalaka ni bamettre sécurité ntango bana na baoya na batata mikolo batata na bafuti bamettre sécurité mbongo mettre sécurité mpe aza problème te isifa zwa moko atia na poche lobi na ntango mpe apesa ye mwasi na bana akoti bana na kati ya boite omo bana baebele bazoyengayengayenga kaka bakati ya boite batata mikolo bongo tata mpe akobota mwana wana bayebi mpe tata ozolinga mwana bata moke ozopesa bilakeli mabe eza na sens te bashuka dadi ke bana na baojana moto apesa bapapa na bakombo te mibali na bango bamoojana ezala biso bayaya na bango na bamama na biso okoja so mitu mpasi otembo ofanda bwati boye fozalaka misu boye na mobali na poso mwana ataleli yo so otikaka so mwana ozwela na yo osombi ata sukoka tata wiski osombi osu te akomi kala tozonga mbongo mpe ya kotika ozongela ye poso te mwana azobinda to mwana azoningisa na ye nzoto yo banda ofanda biso mpe tomwana mikolo anga na obina te nga na mokolo to mwana azobina ye nzoto yalingaka nde babinaka yo ozobina te ozoka bana ndeni bazobina me bana so bazobina Myriam nayebi te bana so baobina nayebi te so na kati ya église moso lor mboko ya bando ayembaka bana bamere misambo nde lolo efongwama nde bana bafongolaka babwati bana so bazobinda elekela bibana oyo oyo bosala teste mpo wapi nde nalakisa bango na ndako basala barépétition to mpo bao nyonso bazala na danse moko bo nyonso bazala danse moko so okuna beti kuna ope kuna beti ote yo bano bafondaka lopango moko to ndako moko bafonda appartement moko yango babina danse ndenge moko to ndeni bana nayebi te bachange bango méthode lisusu bakomoka nde bongo napesa couvre-feu ata 17 mpona bana na bakabola bana ujana tie bango ya 17 biso miko batie biso 20 mpo nayebi te mpo nga nde seso azwi manda mwana kwa ujana na okota obota omwe mpo ngaka nga na obeta nzambe mpona oluku na tata na mamo nabundisi yo pamba mpona bolingo bona kosala na guerre d'esprit bolingo te mpo bana baza luna ndenge moko balela mobali na lipeka Myriam tika basisa genre komo nyonso ya bolingo onga mosusu ngalo nayebi te me baoda bayebi bana na WhatsApp batiela mobali na stati na Facebook batiela mobali na store na fond d'écran batiela yo biso badouceur na esida kala me bango opesa ya moke ebele bacha parlons de couvre-feu plutôt lobby awa bandeko na biso mosusu bazala na kota bafi lobi ka badifficulté batransport ndenge ezala
bakenda banzela ba boulevard Lumumba 20h ebeteli bango basoda bakangi bango bayi baleka te eloko ya pasi etalinga pasi makasi na vidéo nataki je vis Jackie Ndal aussi qui était là bande ko réclamer ta bakomi 4h du matin akoki ta sengi basa vidéo po za ba preuve za ka lisolo ti obete ya bato ba bondima te garçon mo bazaki na mwana zobela apesi bango mbongo apresente bango ordonnance batika ye po akena mwana hôpital mwana zobela bazumbi mo bazwi ordonnance bazongisa ba libéré monisi basoda na yango bana bango bazala mitu malamu te ti kulu ereni na mboka eza bana basoda na bakana kulu na kindoki omwana na kaba niao bazala na kala libana biso basita biso na babima te mpo bazolia bambongo ya masumu po ntango ere chef de l'état bima na tv azoloba biso nyonso oza batv tolandaka sabi 20h 21h juste motu tu na ndako bato oyo neti so bamoni o 21h sozo oprésente ordonnance nao po batika obima mpo ozoluka kisi pourtant malade yaka grave te ala rt malade yaka grave na ba 2h 3h mo mpe 19h malade ye grave so moto alakisa ordonnance yo soda tika ye eza nini oda ya mbongo na ya basoda na ya salaire na ya bozwaki mwana azobela siko so mwana siko akufaki via mpe moto apesi o 8000 francs mbongo na azobelisa mwana ye apesi o 8000 francs po basoda boza basoda kolongola bango teni tika azala noko ya civile po eza sens te baoni moto babebisa mboka mpe bango mpe babebisa maloba o chef de l'état azolobaka bato kokanga nde bango wana bokotaki moyibi nzoko nde bango moko to bazotosa yango te makasi baosala o bango bazolinga eza sens te eza sens ata moke te makambo vraiment kasongo atala yango mpo yini moto azala charge ya basoda wana eza mokonzi na bango ata abenda bango matoyi alakisa bango ndenge oyo azoloba eza sens te ezalaka te soda eza moni soda kinshasa na obimia préféré okutana kulu na ke soda na nzembe te papa na 21h ana so 20h nene mwana so okutana kulu na kulu na nga alekisa ye apesi 8000 francs alekisi siko kulu moto osécurize biso toza soda omo te eza sens te motu mwana azobela bapesi yo mbongo ampesi mpe eza 20h 21h no ekoma te 20h30 eza nzembe embouteillage moko biso na embouteillage moko ndenge osakana te ye mo président ayebi yango embouteillage te baoloba eza bouchon tala siko niveau siko 20h30 bino bokanga bato ndeti na moto okanga ndeti nga na okendaka te fo kasongo nde motu ayo ozwanga memanga ya solo ndeti nga na oke te po 20h okanga te ye mwana mono akasongo alobaki 20h pe baye 21h siko komi 20h yokanga na na etention ni yonga so amoni basoda oyo bakata makolo na vito apesaka bango mbongo te oma basala yango ekatisa bango makolo eza sens te basoda biso ki moyibi nde eleki biso te moto ofutaka bango moto bafutaka bango na babanki so bamoni babanki mbongo eza te bakina bakeli na pali place basoda bazala place bakontina bango bazala basala bareunion na bango baki bokokuta bokoswa mamu na bino bambongo na bino bino bozwa bambongo baposha bato mboka eza ya pasi biso tozoluka nde bino booluka nde mpe bato nyonso bazoluka sikoyo ezalaka nini yango basoda na biso eza somo batanga te bayebi nango mama armé te mpoza soda ba ene intérêt tokosala makambo wana te ke 20h moto apresente ordonnance na ye botika leka na nzela bozonalisa mplis na mwana moke libanda na mabalili ya libanda na mipepa ndenge na ndenge oleka na libanda mwana mata bebe azobela na ye yo te ma lokoso ya mbongo oza baposa bana o balia bomona moninga otaka intérêt na yo moko bo intérêt mwa ya moninga eza na sens na nzimi te moso balibanda ya mboka mpo bacouvre fort eza partout dans le monde na nzimi te buzoba oyo esalama awa moso libanda ya mboka esalama te eza na sens te basoda na biso bazala bato bambongo basalaire bazala baposhe na biso te eza na sens te ezalaka te bazosala mabeki moyibi bayiba yango mpo bakonzi na bango epa na biso te moto apesi no 8000 francs bokanga eza na sens te mpo balobaki so bakangi yo opesa mbongo te okolala wana siko yo ozwi 8000 francs batuntalakisi na ordonnance na ye siko eza na sens te bakonzi ya leta kasongo mpenza atala mambo ye na basoda na ye alakisa bango mpa ndenge ezala. Merci beaucoup Priscilla. Nous sommes en train de continuer notre émission. Je profite aussi pour dire un grand bonjour à celui que j'appelle l'ombre, Babi l'ombre le king, je te dis bonjour. Merci à toi, celui que j'appelle Yves Kalamba, il a confiance du maître. Balobi mon bébé, Manuela Kalaminte, joyeuse Zazana, c'est quoi déjà? C'est quand tu te souffles gâteau, tes jours anniversaire, répétition, papa, na TV. Na quoi exposant na TV, non, et ça. On va joyeuse Zazana, nous va surtout pour fêter l'anniversaire, na bango. Là, je vois l'évangéliste Guy Daniel Tassa qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi, papa.
Sarah Zola aussi qui fait son anniversaire. Joyeux anniversaire à toi Sarah Zola. Joyeux Zavabino, je vous aime beaucoup là. Vraiment, ce sont des gens au Balandara Bisso. Ici, il y a habillement na Bisso Nakini. Donc, tu es battu Nani ou Jana, Nani, fille normale. Même ma fille à l'université. Au monde, et là, tellement, quand tu regardes, tu te dis, ah, on n'y a pas boy. Maman me suit, comment tu vas mourir, mon toit là, tu vas battre la vie. Et là, tu es le bien. Mes parents vont bête, ça va. Je ne suis pas sûre que ça va mes parents. Ils m'ont pété dans les cananzela. Au monde, ils ne connaissent pas. Moi, ça, là, tu es l'homme. Oh, Nino. Oh, Nino. Ça te dit quoi? Parce que depuis que je suis là, tu es membre. Sans soutien. Maintenant, quand toi, tu vois le genre, le grande fille aussi, on va bien un baba mature, baba responsable, des étudiantes, c'est la bonne, c'est la bonne. Mais comme mon aïe, tu te dis quoi? Au monde, bon, ça la confusion. Moi, ça me Rihanna la terre rat face. Rihanna ça les clips, moi la rat face, on peut faire sombre, on a ta rat face. Alors normalement vraiment Rihanna so moni en sous Angela, on a ta bon. Rebo, j'ai pas Rebo, ya mukuse. Rebo ataka pour azakina scène. Lorsqu'on a l'attaqué, yo sans scène. Yo kamata ola parce que nous comment vous m'habitez il y a pas boîte de nuit. Il y a pas scène, il y a pas normal boyé. Et puis ça biso moi mon boulot. Comment va film et là pour on a ta kilote moi mon pousser jamais. Faut que là dans la boîte ou soit dans la chambre na yo. Au fancy. Et là quand on le dit vraiment ça très important. Comment ça la différence à ma femme. Si on l'a tapé ma soirée na moi. Bah tu me souviens pas ça balata na ba le roba soirée na ba. Que pour ça la différence c'est là il y a yebi le roni ko là c'est la normale mais tout moi mutu. On est Rebo, elle a attaqué, on comprend la joking, voilà la dernière. Ah, parce que comment on t'en normalement, il faut t'en la bonne côté. Il faut t'en aller autant dans moi, il mouton ta bonne survêture là t'en as moi. Il y a cela te reprend ça clip pour ça la marketing et l'ambana et ce que vous êtes en mali il y en a pourquoi. Là tu quand il y a eu tirette là. Si quand on te bloque à me pousser pour on a que ça t'a babi aux danser ça. Il faut ça la habillement là. Habillement là que ça identité à mouton. Comportement de la qui ça nous de fanzi vont tout ça l'un de la team tout ça amia maloba mais ça va tout ça mal la tête au pétaka comme ça c'est l'homme poussé à pétarater il y a tam sous sentiment kaka aïe batte et le gros yo la ti sentiment exposé yo am sous liba de yate pour liba péter la habillement tu coûte maman kilo maman c'est la quartier la mono tu me suis pas besoin on va la bonne va venir comportement les oeufs sont libala habillement na haut les oeufs sont libala et là tu les bas filles va ne pas tout le monde doit tirer même sous combinaison il y a une nuance sous vêtements quand ils ont l'acte non ça cycliste tu cycliste tu la mono zana ne ils ont bien ça va tout liba côté et la mana yo liba ku ya batu ils ont un sens té donc musubika yo to yo ke gamia na zando na mutu mota pesa ki ombongo siku yo ero la to liba ku ya biso ya nini tout ça pour ça te la pousser là tu la va scène na yo tu vas là bas ujana on a battu on a tiré bon beaucoup c'est pas bien là bas bomber autoni bana baza bandoki bomber là sur bas bomber là bas couillou tu sais ba couille ba drogue té Myriam moi tu bilo razolo ba couille là bas bomber ya ba mais là bas moi tu ça sans té là au milieu ba bomber non mais ba couille non ce que bilama ya ma baby soto mo to be tama ba ku this lobby au moins va mu film wa le kana avec ça tu ah nyon solibanda le monsieur va partir monsieur va partir yo mobile no face à mona allez vous t'aime bilora msale gomo malibana na pesi permission vraiment c'est pas partir monsieur va partir mobile yemo ko fo à mona ils ont été que partout nyon sera fo à mona va partir mususu et tu peux prendre les appartements très important pas besoin moi aussi ils ont sens té yo zo exposé quand monsieur va partir surtout à mona té va faire balata bon monsieur va so mona ngoté na mibali na biso pe baza poso mona to papa biso pe baza poso mona ngote ba bomba mpona bango moko ça sens te habillement biso ba fille eza mabe makasi biso yebaka ba mayo balata on ba piscine soki osokola mais mayo comme le otambolela confusion eza sens te eza sens te boso ba confusion elamba ezala te po benga ba designer to merci beaucoup Priscilla.
Question Yasuka, on est dans pour jeter la mise de l'émission. Apparemment, au sein il a rappelé par Facebook. Au monde on dit jeune fille à 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, bah c'est pour l'année, on se demande bon, bah qu'il est d'accord. C'est comme tu n'as pas tout le monde a bon habitué à 15 ans, auto bien raba ujana. Bah ok, kolongo la bazemi ba banga te bana wana. A tout monde est que zemi déjà bima qui d'abord ba tout le monde que au monde on a zemi. On sera ba longo li mais o banga tate. Et ça l'onding. Et ça n'a pas si. Pas si ma casse autant balé qui professeur balé qui a bassi hein. Autant balé qui ba 14 ans. Ba longo li zemi ba kufi. Monsieur les amis, monsieur les parents. À un moment on a zazem eh moi on a des aba venir seka. Faut na longo les zemi au pour ba seka te. Quand on les première tour. Deuxième tour au sani. Il mo ka kei a kufi. Mibali na bopela ça pire vient na ngamo balongo là c'est pas ça kisi o baté msu zemia un mois qui s'ezali c'est ma 2 mois qui s'ezali mais ça c'est mais comme 3 mois et c'est ma faute étage parce que pas non bazo comprendre en côté bazo c'est la kibango hein kibango ele kibango yango lo sani ezo boba on a qui teti et ça bon eh tenga robota te na kilelo na mokila lelo nga na bota 9 mois ebele ozusu 9 mois ti mwana ngulumaka eza ebele mwana bota eza te yaya okende hotel na mobile oyo bozana fo apréparer mbongo apréparer nyonso nzembi soki oyo ya 2 mois 3 mois 2 mois 3 mois fo sapele bapire ser lorsque bo maoni ozala pire ser ndeni bilo ya pire ser bozolingaka etinga olingi mobali na ngai olingi mobali na ngai oye osinga yeye naza zemi olingi mobali na opesa ibika pambomela nzambe napesi bakisa vitamine esi pa monene apesi bakisa vitamine omela eza sens te bana na yango bazokufaka kitete ezobomaka bango na baparent oyo bazolongolaka bana bazemi bazosala mabe mwana so bandi yaki ndumba tika emema ye mwana emema kolo kolemba te amemela ye mwana partout nyonso oyo okende komosala butu yango wana emona na miso ya bato oyo bango baluka mpo te tobima toluka mbe tolukaka kaka mwana te oyo babota te bazala bakisita babotaka te azwaka na ezemi te wana normal azali kisita babotaka te yo obotaka fo mema mwana yo mema kolo kolemba te mpasi mopisaka mpo baparent wana oyo balongolaka bana na bango bazemi tika ya bota epe libele etelemi mobali mpe biloko ya nzoto epesani etelemi bino nyonso biloko ya nzoto etelemi abengi yo akoti yo na chambre ozwi ya yo zemi yo para te omona olata soutien te fo opesa ye soutien asani alata te bo baboya soutien batumbango mpenza bawenza soutien bagambela vana sport na balinga yango te baboya mpenza soutien balingaka soutien te para tant yo baboya kopesa bana soutien mais bapesaka bana bakisi ya kolongola zemi yo koperdre bana na bango on peut solakisa bango kende fo komela kisi mpona kolongwa zemi mpo ani koyisa bango teke non soki okei esalaka boye oza peut-être mobali non alata préservatif esa boye eza nini na baparent bana lelo balinga yango po balinga yango te babalinga bato bayoka mpi toyokana po balinga yango te bo balinga yango ata mokie te bo balingaka toyokana yoyokanga mpe nayoka yo bo balinga yango te bo bolinga basala oyo mikolo basalaka te bo bolinga oyo basala oyo mikolo basala so nake cope na ye ake alati so aza mobali normal boye nde babi te ngai lefa o mobali na ngai ye so mobali ya Myriam ala ye na chronique ezaleka na émission azela nana mwana azona oze wana na ndenge bakana ya mikolo Merci beaucoup Pilove. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre analyse d'aujourd'hui avec Priscilla. Pilove, Ming Pilove, c'est pas Priscilla, Ming de Pilove. Un grand merci à maman Françoise Vita et à mon boss, à Lobby Cherry Vita, Lobby est vraiment tendance de Vita. Au Sahara bientôt, Sahara météo, Canada, Katos, il faut continuer comme ça là. Priscilla, monde de la fin, on a plus de salutation dans la banane. Monde de la fin, on a juste. Bana baujana bapara bokanga babolakisa bana classe eza ofele eva yo ofele président la bete classe eza yo ofele 30000 eza na mbongo mingi te ata ya baki ofele ba mbongo ba kokisa on te 30000 eza na mbongo mingi te pa mini avant bosa ikoma ba 1000 on kaki va ano ko 500 mais na no futima 30000 eza déjà ofele bozo sa bana ba classe bolakisa bana nzela nzambe
bolakisa bana vie moko kokende kozonga boye eza vraiment kitoko te en plus basoda na biso mpenza mambo osala baart bongo eza kitoko te basoda boza mpona biso mpo bosécurize biso so bino moko biso koyiba biso to préféré nani obana kuna nde bookanga bobotinda baona bulu basala eso bilanga totikala biso na bino siko ezali biso nyonso tokende armé eza na sens te ya koloba eza kaka ni babone nyonso ya cool mene bosaboneka bacommentaire bopartageaka baémission esalaka bien kechaka pumba partage gaeta na koko partage vraiment mbotela mesina moi je dis un grand bonjour à celui que j'appelle PJ Balobi PIP, le cœur de double nationalité Balobi Yende vraiment Mboka, Babi Yende Mboka Makasi, ba grand bonjour Nayo, ba grand bonjour na Mopita juste là, Bambote Nao, là je vois du rabbin depuis Euphonie, je te salue aussi. Batunion surtout, Bakati Kataï Balobi, Mukolo Kombo, Yewana vraiment. Batunion surtout, au Balandarabi, beau partager l'émission, beau partager, beau commenter, beau liker, ça l'aura vraiment bien. Je vous aime beaucoup, on se retrouve prochainement. Myriam Koulou, la mineure de la presse. Bisous, bye.